Non, le Barak est Congo est gagné. Bon, on a mis en politique. Bon, on va poche. Bon, c'est là, match à l'élu. Bon, normalement, Bissot doit gagner 3. 3. On dit ma route. On dit que tu vas sortir la Bissot. Côté mois d'août. Na Bissot qui va gagner 3. Il y a dit côté à l'Oba qu'il faut pas reconnaître. Et dit ngo yo nga sone na Loba, on a fatigué. Na lobi na dit ngo ça fatigué. Oh, il y a dit. Aza fatigué. Et dit ngo ça fatigué. Ah, Kachera. Bobi te dit ngo ça. Ana zo senga bambongo na yo. Et dit ngo ça la théâtre. Ko professeur Denis Les Sabi ministre sport Ayamai. Photo gagné. Fatigué musuye wa. Eh, l'homme de Zono. L'homme de pétage. Comment dit Denis Les Sabi. A continuer la babani va faire na ba whisky. Aux Congolais. Yamakila. Voilà. Des pères et des mères. Depuis Nabimaki na 4h30 nanda kunanga na kemusala. Eloko na lataki yango. Lelo bino nyonso bolati tenga na lati. Yo lati. Je vais promettre le 4h du matin Kinshasa et kola lati. Biso ko tozaki trop aussi ba président tama boko na muto ma ba emba na tema boko na muto kilo sana ma ba te ba kilo match. Voilà. Le kole ko bi bango. Popolipo nazo la RDC mabe yango na lati elembo ya mboka. Je suis des pères et des mères congolais et puis muluba 100% 20% maman Marthe nazoa 120% congolais nous surtout ce que vous allez loba ba la mu pona mboka na yodi lelo eza lelo eza mukolo o teke congolais mo bofai na kwa mo boye. Ceux qui viennent au Simbate, au Lugarabulote, au Baliopa, fait pas pour la jamais. Mbote Nabino Bandero, tout Bozolo Nabiso, na Vision Plus Télévision. Lelo émission Lelo, na Kiti na Balabala, Poto Lobisa Bandeko, par rapport à score, il y a match. RD Sazobeta, na Maroc. Alors, bah Congolais, Lelo, tu senti moi, Mali, les Ali, bah drapeau diminué, par rapport à match à Jourouana. Jour on est aquí que bana tongo tibutu Congola la tele mwamboka Congola zota mwana le mwamboka di mais lelo ba Congolo ndirait moi ko bange komi o liopa ngwa pour la rane libanda botanga rapé histoire liopa tanga zaka qualifié contre quelle équipe to betela ngo lelo na 1973 di soit que na o gagner kuna ndenge nini pour les Marocains, batika na mondial il y a 1973. Tu gagné 3-0, 2 buts à Papa Kembo. Nous avons sabino sko histoire. Ce que ba Congolais lelo, mutema mabe politique boye nango na bale. Bale za bale sangisaka mutu Fayulu, mutu Jean-Pierre Bemba, mutu Tisekedi et sangisaka batutu. Congolais soutenir équipe na yo. Nazanga moko te ngaye tozana Bob Molema suprême. Tozo animé émission oyo mais ba Congolais ba koya ba kokota ba koloba na tige di Bob Molema suprême kota pour être toi animé émission ngana yo. Bonjour mon frère. Bonjour. Yeah. Tige ezali awa lelo eza lelo. Les Congo gagnent toujours, les Congo gagnent toujours. Donc les Congolais ont gagné lelo. Merci na batunyo surtout ba Hollande biso na Vision TV. Vision Plus Télévision. Vision Plus Télévision. Donc merci infiniment, merci à toi Jericho Betox na invitation. Donc lelo na bielo musu na olobate. Na olobara ke Congo est gagné. Bozo makamna bino na politique, bobo mbona ba poche bozo na no match à lelo eleka. Mamba ozote ke ono te ngai boye ote bango kuna ba ko sepela so Léopard est gagné. Botika ki monte mama be lelo za Congo nem te so gagné. Et l'autre voilà lelo Léopard est so beta Bob Molema pona yo nengo zo tale la match parce que avec un but partout. Yo zo mona Congo so ka gagner na score ni. Bon normalement biso doit gagner 3. 3. Ba on dit ma route. Obige ba bazo tala biso ba Bob Molema ba koti mois d'août. Na biso bino ke ba gagner 3. Na biso bino 3 buts et kokota na Maroc. Eza nango ya on discuter 3-0. Voilà. Les Marocains maintenant comprendre que les Ngulu, les musulmans, esprit ni nozo bisa ba joueur au bassin Maroc na minute. Voilà, ba joueur nyo surtout au Bakei kuna na Maroc.
Premièrement, on a un coach, Hector, hein, mais c'est Hector. Bon, soit il rappelle les gens, on a BPT, on expliquer, mais c'est Hector. C'est là que le classement est bien premièrement. Au moment où il va jouer le roi, il va Meshak Elia. Il va jouer le roi, il va Meshak Elia. Il joue le roi, il va on a eu un bandato. Meshak Elia fa banda. Pour moi, la première mi-temps, on a 2-0, to bombi la mission Meshak Tolongoli. Meshak a permis, bah il zongi si sugo, bah est-ce que bah tigi Meshak na Meshak faut mettre un garçon nani Bakagol, Bakambo. Bah Meshak faut mettre un Bakambo ou soit tu vas mettre na nani masana biso. Nambokani. Voilà. Bah roko sa mbokani na nani nzela monte na Bakagol nzela monte ba ko ba bebi sa attaque wana. Milieu na biso ba bongisi yango. Bah Elie wana kutu kolobate wana ba dégâts ba za dangereux. Soso. D'abord, il y a une esprit de combativité en République démocratique du Congo. L'esprit de combativité, on a continué dans le Maroc. Donc, il y a un esprit en place. Tous les Congolais, il y a diaspora, il y a Kinshasa, il y a partout autour. Baza derrière vous. Tout ce qui est binoté, tout ça, RDC, le Ramakasi. Les rebelles, tout ça, mon accord, yom, tout là, tout ça, tanga. Bah, te belé, le long de Baza, Kobanga. Congo, mais ça, la déception. Bah, te belé, dans les réseaux sociaux, bah, faut qu'on bombe l'ikayabu, qu'on lit avant. Bon, mon les motos, ça l'analyse. Mon Congolais, Zara, Ndokia, mon Congolais, Miloka. Est-ce que a Robin Lobelage na vie on soit bon côté. Voilà. Est-ce que Congolais moi mi Lobelage na reçoit na été. Ngala rolo ba teke RDC ko Pola, RDC ko Simba na ngote te pourquoi Simba te. Pour ce qu'on le bel Pola so la kela ici quand on vend mabe. Mais on laquelle non maman la bino, laquelle papa na bino, laquelle bande ko no ba koko famille no mobimba so lobi déjà Congo ko gagner te. Léopard e gagner te c'est ko mi laquelle mabe. Na yo mo pe na kati. Voilà, en tout cas ba Congolais tous la ba patriote, totika maloba mabe. Bon bon ba côté msuna zoka. Yo pona yo somo na ndenge nini ya edi koto ya lobaki il faut ba reconnaître ye pasteur Denis Lesi pas lobi koto yo pe il faut ba yambe na ministre sport pour le pas gagner moi na ndenga mabete edi ngoyo kanga sone na loba oza fantirer nga lobi na dingo za na fantirer ya edi aza fantirer edi ngoza fantirer kachera ni bobi te edi ngoza la ado senga ba mbongo na ye edi ngoza la théâtre est-ce que bobi bien. Oui, comment ça théâtre pas fait na biso moyombe gauche na banzonzi. Si akenda iba nini na wana akenda kamba lobe ototika baki c'est bon ndeni so akelo ba léopard et pour ganete pour. Au moins te kaza fantirer. Te aza pena fantirer. Un comédien tout fait. Pour yena za ezaba mise en scène wa sala rawana. Et dingo za fantirer. Bon monte ke dingo za fantirer. Et bon ce professeur Denis Lesi sabi ministre sport ayamba. Photo gagner. Fantirer musuye wana. Eh l'homme de Zondo. L'homme de pétage. Omoni Denis Lesi. A continuer mais la babani ba vin na ba whisky. Voilà, merci beaucoup bon molema. Si quand yo toke na micro balader, to lo bisaba congolais engaye Congo ko gagner. Yo moto na soloka zonga mutudi. Voilà bana kini bana poto to ça toujours na bandal et sika to lo bisaba ndeko par rapport ya score ya match tonto poussa na muke ba benyo na komba nani? Ouais, kombo na ngayaba. Poussa na sumo muke. Yaba Clovis. Voilà, na mono za malili on dirait match à lelo bolbo oui bola ta drapeau pour anini. Comme malili te match za bien biso ya niveau zakalate. Tobi la coach Hector a compliqué biso classement te. Oh, abantela biso Meshak, abantela biso ndoko na biso wana. Wa boga wana no bakambo te. Wa chagibi. Aga boga trop abantela biso ye. Ache biso mbokani. Afandi sino bakambo ate Meshak Mupanzi ganda bete chancel même na biso ke match ozala bien donc pona yo osengi coach abongi sa classement pona nga pena coach abongi sa classement tika ba bola sa ba 2015 wana bola sona za muta 2015 lelo ba les uns na makolote comme bon hier aza joueur moko boye match sili 93 minutes match sili tikali 1 minute bokoti siye soko sa spectacle soko sa nini yeka afin de la classement. On est ensemble, on est bien bana Congo, bana monde entier, tu as fatigué. On est mouillé sur ma baie. Mais ça repolaté. Mais yango pe batu balelo balate lembote. Franchement. Les deux hommes n'a découragé, tous a stressé en français. Tous hommes n'a stressé. Mais l'homme n'a léopard. Il plaît qu'il neige le papa français. Maroc au Zoyayo. Voilà, merci beaucoup bandeko bazo kota. Toko s'appelle na biso na kata cop e ngaye tonton Mbote. Voilà, pour ça moi mukelo ba moi makasi. Ba bengo na kombo nani? Diego.
Voilà, Diego, tu as na moment cop. Il y a ce que match à l'élo. On gagné. Match est bien. Pour l'année à côte. Alors on a ma dernière fois. Voilà. Beta 10 na poste na ye. Al cheninga mboka na kati koto a chenga meshai koto na chejo a chagi biwana. Voilà. Et style 6. Pona ngai a rocha chasser même na 6. Pona mona soto mené. Soka cheka chasser même na 6 pona casser. Pour place wana ba jouer casser na mona pe na bazati. Donc milieu du terrain beta qui. E beta qui pona obodizi azati. Milieu beta na mona ki e moko de on a regretté fort. Pour mona milieu azati, milieu azati. Mon zuba biso fani ici au beta fo 9 na vrai 9. Mais si on ba dizi ti ba fani wana ba 9 ngo pe bango mbale e si mati. Mais bimi chamba kambu kocha dizi place na jo à côté na reta abeta na poste na et ça bien pona nga pena ya ngwana soka amener azula nga kaka chasser même a tena sisi pona okase azu côté a teli bomena qui sera chasser même akomo kasser bango je ke na ngitoko. Merci beaucoup mon mboka, en tout cas boyoki ndenge ndeko alobi. Voilà papa la biso paye yoye mbote papa Mbote babengi on a kombo nani papa kombo la ngai papa Philippe Mbungu oza congolais ya makila voilà des pères et des mères voilà tomoni on ele mwamboka yo bangi tende bandeko musu tomoni lelo bandeko bele ba bangi depuis na bimaki na 4h30 na ndako nanga na ke musala eloko na lataki yango voilà mokobini bolataki ya bino ezalaki vendredi voilà lataki te yo lataki te bino nyonso bolati lelo bino nyonso bolati te nga na lati yo lati déjà promettre le 4h du matin Kinshasa et kola laté oh na 6 Kinshasa kola laté donc on gagner 4h du matin Kinshasa et kola laté donc on gagner papa nazongeli tam sozo comprendre bien te lelo voilà 4h du matin Kinshasa bokola laté voilà papa lobi na lisese alobi ke Kinshasa kolala te ngaye émission tozo sala ngona banda lungwa esika ba inaugura kini bopeto toye kolobisa bandeko par rapport ya ba score ya match ya oloba wana kata cop kota na cop na yo kosala rien ozamona kini voilà poussa na pemeni tonto komonani poussa na awa komonani simba komono timo zali pasa voilà pona yo match à l'élo zomona ndenge nini score ezande match à l'élo nga monika to gagner 3-0 bato bele bolo baka 3-0 confiance à boendeni poto linga mboka na biso mingi voilà 3-0 coach abongisa classement to atika bongo ke abongisa ma classement biso poto lingi ki abongisa classement po donc biso pe ba congolais pe to sepela voilà alors congolais ne soto linga sepela ndeko na biso moi si pe kota to moni yo il faut le bien parce que oza mopandi sango olekaka pe na ba internet alors moi représenter ezate ngonda bonjour bonjour président G ozoloba malili bozo la lisa léopard na oloba malili pour na kanda RDC makasi kanda RDC ça inimboka na yo kanda te par rapport à quoi classement ba osala mabe ko soto ando finga ibenge pour entraîner en na bikombonete po ayebanité en ça classement mabe yo pona yo lobawa parce que émission okota va match ban bacha soki wape ba bomba ekuna pona nga ba bombe na chambre lala na écoute loni ba pesa question mbongo ba pesa boso ba combien na écoute te po azel loko ta zo yemo zo kuya ba chimia pamba ba ba marocain toni ba chimia zanga tina na ma faux joueur ma joueur à 2020 na 2020 azati voilà pona yo ba bongisa classement bola c'est alongwa ye vraiment alongwa kende voilà roba mbe mabanga non to za ba congolais kanda pe ba longo le dingonda poani ye kutu la place à bola fait ba pesa mais ngonda azui rouge nazaki na posa batina nge dingonda po abetaka bien bola fait ba pesa ta rouge ta 4 rouge mo batie la biso chancel mbemba beta po aleki ba abeta na 6 voilà Senga nazaki entraîneur na classé bien. Ngaye. Coach oza na problème RDC mamba coach. Na biso président Géry na première mi-temps soto bandi bien, deuxième mi-temps to fouté. Deuxième mi-temps to comme betaka to akasir na mo eloko na moko to tsaki mais nzombo de soir ezalaka. Biso ko to zaki trop si ba président tia maboko na mutu ma ba emba na tia maboko na mutu kilo sana ma pate mais kilo match. Voilà. Le kole komi bango kilo. Touro so ba bongi cité ba ya souté. Voilà, merci beaucoup. Yango na wasenga na ba joueur boza na esprit ya soso. Hein? Tel joueur azo beta balle na détermination. Na kala ba joueur ba beta balle ya nyongo. Tika to lobako
nyongo tozwa chaîne na nyongo bajoueur bazaka paye te baza paye na téléphone lelo bozozwa ba $20 bosalela biso bakibudi kibudi tika nga naloba bozobeta bale bazofuta bino bamongo na bino déjà donc bozala nyongo mboka bosala histoire na ntango bachassel mbemba tokendaka mondial na ntango babakambu tokendaka mondial bosala histoire engaye nazolela lofo bongeli na staff mabe nazolela Gladys mabe surtout yo kutu motivé bango nenga motiviaka o modifiaka bandeko na biso boswaka chan tonto nango lingo loba voilà kota parce que eza micro ya bana mboka malgré to komi na suka kombo nani Moussa voilà papa Moussa poussa na moi muke yebisa biso ozala ko banga ou bien ndengi ba maroke bazo bangisa bon ko banga ezate match eza bien match eza bien mais coach abongisa moi classement voilà atela biso meshaki ya Mupanzi donc meshaka banda Moussa Mupanzi ouais meshaka banda voilà meshaka bandi Wissa Mupanzi ke bano za na milieu wana voilà Bakambu a pointé wana Bakambu pour le moment alors Tchaba Bigouna à Marseille donc top mécano top ses chances deuxième match et les gars bien donc les gars bien donc coach a bougé comme moi classement moi likolo milieu abandisa meshak oui ça wana kieka kala Mupanzi na ye D9 wana non D9 wana te Mokani apema peut-être au tata na deuxième mi-temps voilà ouais pour na yo zo mona score eza à combien bon score des ana bon là on va pas banga boye yaya score eza combien bon là 2-0 2-0 ouais voilà merci beaucoup tonton voilà to komi na suka ndeko nanga okotika biso to komi na suka émission la biso Jogo Chic Mampuya malgré Jogo Chic Mampuya boni bien papa en tout cas yo oza mutu oyo domaine osko to lobeleza domaine na bino yo oza joueur soki yo zaki na terrain to zaki coach yebisa biso moi classement mukie oyo ba congolais ba déclarer est-ce que ezala kaka bongo ndenge babetaki be babakisa susu moi batu mususu donc problème est que football na biso ya Congo ezana ba problème belé biso ba supporters to connaît ba coach to connaît staff technique quoi en général mais mboka na biso mabe banana na ba comité na biso classement banana likolo après classement oui mais on a besoin d'aka kutanga ba kombo donc coach wana mundele ndenge zala yepe basalele classement coach nyonso na Congo ezalaka boy po na bibongo mabeba na c'est mutu na joueur na ye mutu azo na 10% na ye voilà na kumboka oyo donc tout le kawana pour na classement azo classement bandaki avanisa mboka na kona aussi sa match te mboka na avana libanda bakamba pointé aluka 10 mots boyro bakebano pa match wana zenga biso porter à balance agité match wana pe yo za joueur monte que milieu de terrain zala qui te penza milieu za dans ba des promeneurs 10 za qui non te casser déjà bien za qui te donc milieu za qui ma b donc 8 ça ba te za 8 to 10 9 ba te wana nani bakambu aze ba position te donc mais ça qui D9 ils a raté to finga ibenya mais yepe kumundela ezongela omoni yango oh yo ça la kosika mninga te so munu osimba te le problème c'est que avant c'est l'ambokani ya na tseki biwa na zonga akosa mundele wa mundele na match na bete kiti za espace te azong se mundele wana mbokani libanda bakamba pointé wana na sima ndolo biso zo rouge nani ngonda to perdre déjà ngonda déjà ngonda donc seulement 3 mois bien atia wana so zonga axe wana batia to Cicerona nanani libombe parce que esenga ba jouer mais ba tebele ba lo ba tisera na limbombe simba baté non esenga ba baza makasi esenga baza makasi za bantu baza wana 6 atie Chancel Mbemba kasi Mbemba beta na 6 abeta na 6 axe batu bata makasi so la makasi na Mupanzi na ye do bata makasi na simba parce que bango tu appelles la commerce na bata mindele ya complexe pe boma biso ba ba esprit ba on va monter ba mbongo batela bango na mutu oh $20 millions. Et là, voilà, merci beaucoup. Souka. Émission de ça, il a une émission de vérité. Pour na peuple plan lobalika ma match lelo. Émission roleka avant match. Match est à 20h. Déjà, bandero na biso boza na Maroc bo ta l'émission parce que il faut voir qu'après coller là-bas na mboka. Coach balobi ngaye soso za pemeni wana pour na éviter coach alobaka munoko nini. Talisa vidéo lobake ba congolais basengi abongisa classement wana oyo bandaki ezala suti asala mo ba touche mike
parce que les Congolais, malgré les Congolais, tous les ministres sont coach. On a un problème, coach. Tokolobanini, RDC Mboka Elengi. Merci beaucoup, Nabino Toubolandaki Biso, na Vision Plus Télévision, émission Nabino Loba Vérité Sini, les Congolais, lobby, tous les Congolais, lobby, victoire dans Léopard. Yo, Moutou Ozola, qui est l'équipe Mabe, la Kama Mabe. Eh, Yaya, somoni Moutou Ozola, Congolais, Ropola. Tala Ebiaza, Rwanda, Burundais. Soit Congolais, Ropola, Maramboana. Alors, Totiki Bino, Tokuta Nasima match, Nenge Papa la Biso lobby. Tokola la tête, Toko fêter Libanda. Histoire en 1973, ils ont Lelo. Lelo est un Lelo. Tchèque Anangila, merci beaucoup na ba image. Mungongo est comme cassé parce que je suis Congolais de père et de mère. Ceux qui ont dit Moutala Baké Congolais Ropola, Aza Rwandais, Aza Burundais, Aza Congolais. Bye, Tokuta na la prochaine occasion. Ciao.